avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues du Grand Kivu, quittez les groupes armés, je vais le dire. Mbote lisusu bandeko nanga, bino bandeko oyangai, mardi 20 juin 2023, tolamuki na actualité misato. Actualité za misato. Ya munene ezami bali. Et puis toko bakisa misusu. Martin Fayulu Madidi se retire de la course. À lobby à kokende élection te. Une déclaration qui fait polémique. Bamsou ba lobby alandi Kabila parce que bato Kabila nde babandaki. Ya lobby balandi te. Babandi ko wele na bamu. Masolona de Pité. Masolona de Pité, Kalev Mouton et Ramazani Chadari, Union européenne et Longoli sanction au Bapesakaban. Masolo. Godin pour y notifier à travers un huissier pour la motion contre y. Masolo. Masolona de Pité et za docteur Mukwege en croisade d'enge banose. Et puis bazo tuna. Est-ce que famille Tshisekedi, régime Tshisekedi est coupé qui ça y est pété? Masolo na de Pité toko solo la awa. Toko solo la awa. Matata ponyo na bunya. Un homme libre à cause la sport. Quel est le message qu'il veut envoyer dans ce numéro de l'émission Masolo na de Pité? Après contradiction, il y a Martin Fayulu Madidi na Moïse Katumbi. J'ai 4 kokoma j'ai combien? Makambo ya meeting na Sainte-Thérèse ya samedi banani bakosala. Bao bazo kende élection ou bien bao bazo tikal. C'est dans ce numéro de l'émission Masolona de Pité na lingito solo la bande konangai bobo sanate ko tapoter na TikTok na biso oyo bakomi ndeko Eliezer tozawa na c'est notre TikTok soki batu bakenda pona buzoba na TikTok nous vous amenons les choses sérieuses. Oui, c'est possible. Oui, nous vous amenons. Avant que na bande émission ya lelo bande konangai na lingi d'abord na tiela bino mwa nzembo parce que biloko na lingi na loba awa ezaya ke toloba nanu to doser avant que tokota na biloko wangu papa kochela ngana nu nzembo wana toyoka En tout cas, kozala mboka tie lengi moko parce que nzembo wana bo comprendre te biso kabo mwita bile kabambo elenya kozala villageois biso to sepela na ba condition wa tokola na ba condition wa yango moni toza pe mibali biloko tolingi to solo la na mission oyo nabité. Docteur Mukwege annonce une tournée croisade à kosala na 26 provinces ba oyo ba publier ba makambu pona ko annoncer bazo tuna ba lobby régime Tshisekedi ko pekisa ye lisusu ndenge bazo pekisa bato. Quand j'ai lu ça, j'essayais de réfléchir. Na meki ko réfléchir moi muke. Na lobby bandeko. En toute honnêteté. Quand on s'engage en politique, comme ya Tshisekedi, il faut quand même moins respect muke. Moins respect muke. Parce que
soki tata wana asala ba sacrifice belete ebele bakoka ki pe ko sala ba politique angote. Moi respect ata muke. Lelo bakolo ba docteur Mukwege ko sala nana ko pekisa, il n'y a pas d'interdiction. Matata ponyo alobi na bato ake ba pekisi akei ye wana na bunya akomi ko sala sport azo sala sport na bunya. On se pose la question, alongwe kaka Kinshasa pona akende ko sala sport ba mona ke ye azam bonne santé to akenda ki ko compatir na batu wana ba sentir que batu to linga ki to mona matata ponyo mapona bakanya ba réfugié. C'est aussi ça. Et pendant 7 ans, Oyo makambo ezali ko salim. Nous voyons comment la classe politique ezali ko bouillonner. Tango zotala mutu na mutu lingi asala quelque chose pour que bacha yeka. Est-ce qu'il y a toujours l'intérêt du peuple? Moi je salue. Je suis très d'accord. Pour que Dr Mukwege asala croisade na ye calmement. Bon, moi même ngatango bazo tuna kangai mituna sur cardinal, sur l'église catholique. J'ai trop de considération, respect pour cette église. Pour Naïbi. Les rapports dans les combats. J'ai une difficulté. Il y a qu'à toucher les gens au basala combat. Ce n'est pas parce que nous avons peur de qui que ce soit. Mais Hermogo, au lingou avancé, on s'est bloqué. Au lingou avancé, aux aliko s'est bloqué. Tozaloko la batu oyo, balongola embrayage, balongola frein, na fonctionnement, na bango batika la kaka na accélérateur. Azo kende tal. Mawa ya famille na ya zalaka nangote, mawa ya bana na ya zalaka nangote, ayebi même pas des relations interpersonnelles qu'on peut préserver. Mutu akenda kana ye na frein na accélérateur ako tout ako kende bisika zali nde yango bomona batu bakoma milangwa moko akosakana te soki alongwe kuna eza kobina. Les gens ne sont pas attentifs. Union européenne ba lever ba restriction o ba pesa ki na Kalev Mutombo na Ramazani Shadari, mais na kati ya communiqué wana balobi que mutu ako perturber processus électoral biso pe tozotala ye. Et j'ai vu les gens, j'ai même entendu les gens qui prétendent être proches à changement. Bazo kumisa Kabila lobia koloba ye batu bazo sala ba fièvre nazotala na bi makambo. Chance batu bazana ngo, c'est parce que des fois, il y a les gens qui bouffent l'argent de l'État. Oh non, il y a que ça, cette communication-là, mais qu'ils ne le font pas. Je me pose la question, est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas été avec nous dans les combats? Tout moi, biloko a mike. Namoni batindelingai une vidéo, je ne sais pas si la régie va nous mettre ça. On m'a rappelé quand moi, vidéo moko. Mukolo que j'expliquais aux combattants. Hein? Nazaki ko expliquer na ba combattant pourquoi les chefs de l'État alobaka ke ba nyamulenge baza ba congolais. Je ne sais pas si la régie peut nous balancer cet élément. Bien qu'alobi ndengwana, oyoki na est que non général moko sali défection ake ko rejoindre batu moko na Minembwe. Sikoyo kimi ba yebi force ndenge zali. Mais balinginde Facha botoli bango marchandise. O bateka kana Congo ya Congo. Que toza ba Congolais bango balingi biso toza la ba Congolais te. Yango alobi panda. Alobi clairement que nasina yebisa ki bango. Oza ba Congolais lokola ba Congolais ni. Okoti ko vana na Mbushimai, oji ko vana na Mbandaka, oji ko vana na Bandundu parce que na mboka oyo toza na ba Soudanais. Toza kana Bangolais, toza kana ba Zambiens. Est-ce que toza na bango problème? Est-ce que yoka bango ke bazo wele la mabele? Baloba kasoki wele le peza ya yo. Oete. Mais bino tangu bo vandika mkemu. O mabele na biso. O mabele na biso. Denge toza awe. Est-ce que biso to wele la mabele?
Pona bayeba ke oza Congolais, faut bana kotuta tolo naza Congolais, naza Congolais. Est-ce que ça? Nde facha lobi faut toboto la bango marchandise. Bande konanga. Je vous dis nazo bomba ka biloko mususu na kolo bana ba caméra te. Parce que makambo eza moi bébé. Il y a une chose que vous devez comprendre. Est-ce que vous voyez que bato baza plus touché eza bango yo bozo benga banyamurenge? Est-ce que vous voyez bien? Depuis a déclaré que Banyamurenge baza bandeko na biso baza ba Congolais. Est-ce que vous voyez que bazo lala te? Parce que bazo réfléchir ba côté ka lisusu. Mais les gens ne comprennent pas ça. Bayamana, oh, Félix Asali paye ma belle. Oh, Asali soki nini. Olinga ti aloba lokola nani. Olinga ti aloba lokola nani. Asali tout abotoli marchandise. Bon. Soki oye les États-Unis. Oye koloba tena Congo bazo maltraiter biso bazolo batoza ba Congolais te oza muto alokuta. Chef de l'État lo baki ke boza ba Congolais d'ailleurs ba kisaki ke boza ba ndeko na ba. Bonda bakotuna yo balobi ngai na yoti nani alobi parce que numéro 1 ya mboka alobi ke bino ho vanda awa. Okomona oh non c'est-à-dire quoi vanda awa. Oh zo mona zo ka libumba te oza Congolais sala nini? Toza koma na ngonga oyo nalobaka na télévision na générique moko balobi mvula uleje la ndengonga tokomia. Voilà. Nous sommes en janvier 2020. Parce que Batouba Zangaka et Loko Yakosal. Lelo, nous sommes là, les gens qui prétendent que Bazo Luka changement, ils commencent à chanter à la gloire de Kabila. C'est pas possible, mon Dieu. Et moi, Tambouela, moi, je peux m'associer avec ces gens-là. Je ne peux pas, on n'a pas mené les mêmes combats. On n'a pas mené les mêmes combats. Et ça n'a pas tout mena ba combat n'a pas tout perdre qui se dévoile aujourd'hui, qui prétendait être avec nous. Et moi, tous ces gens qui nous insultent aujourd'hui sur les réseaux sociaux, même d'autres qui nous menacent aujourd'hui, nous comprenons. Wapi bazo tirer ba matière na bango. Monsieur Tambwe, c'est quelqu'un qu'il faut fragiliser. Parce que les gens attendaient que Monsieur Tambwe, parce qu'on ne l'a pas nommé, Félix a nommé Yete, à Saliboy. À ça, une opposition de frustration. Monsieur Tambwe ne le fera pas. S'il m'arrivait que je puisse m'opposer à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, je donnerais des raisons. S'il m'arrivait. Et ça, tous ces gens aujourd'hui, il suffit seulement que ceux qui ont dit qu'on chef de l'État, pourvu que a fini chef de l'État, bendi. Manque d'objectivité. Tant qu'on a expliqué Makamboana, Tozana Parlement debout, il y a limité. Na 10e rue. Et ce n'est pas n'importe qui montait là-bas pour parler aux combattants. Les gens, comme ça passe, tout le monde est devenu combattant, tout le monde a joué ça là-bas. Là, j'expliquais les choses. Et je connais l'essence de notre combat. Il y a les gens qui prétendaient être avec nous, qui disent que Bazo Sala, Bazo Wele, Nayoki Awa, na élément nakoya par la suite. Et natie la binona no mwamu. Lobi na yo qui vient anga Martin Fayulu m'a dit batuni ya mutu na balobi, mais yo komi ozoboya qui opposant ndengeni. Alors moi je ne suis pas opposant de M. Tshisekedi. Ngai na za résistant, balobi résistant Hollandi Joseph Kabila. Kabila lobi ya peu, alobi na batuke il faut résister. Yo peu komi résistant. Non mais biso neto bandaki makambo wana soki Kabila lini ko rejoindre biso bande konangai. Vous devriez plutôt dire que M. Kabila nous a rejoints. Moi, je ne me suis jamais appelé opposant. Je ne suis pas opposant à Félix Tshisekedi, il n'a pas gagné l'élection. Opposant, c'est celui, quand vous allez aux élections, c'est lui qui est numéro 1, il est président, et l'autre, il est opposant. Marine Le Pen est opposante à M. Macron. Moi, je ne suis pas opposant à Tshisekedi. Tshisekedi n'a jamais gagné l'élection.
nous sommes des résistants. On a toujours dit. Alors, s'il rejoint notre langage, libre à lui, je ne sais pas quel contenu il donne à ces mots résistants. Donc, nous faisons des choses telles que le peuple congolais nous le demande. Je me pose la question, qu'est-ce que Kabila a eu de nouveau? Oh, Batouba Kokende Kuna. Il y a Sika Ezanini. Et là, quoi, Sika Ezanini? Oh, Kabila peut nous apporter, oh, biso, ba Congolais tokoti kozela. À part qu'on dévoile biso, comment Mamadou Ndala Koufa, comment Général Baouma Koufa, comment Barossi Mukendi Bakoufa, comment Chebeya Koufa, à part qu'on dévoile biso Makambouana, biso Tozozel. Qu'est-ce que nous allons attendre? Biso tokozela nini? Kabila a eu le pouvoir en 2001. Aye Kolongwa en 2019. Joseph Kabila. 18 ans de règne. Nini abo sanati kosalo ya salite. Nasuka lobike eloko akotite akotiko changer tel l'homme congolais. C'est-à-dire quoi? En d'autres termes. C'est-à-dire atiki ba homme congolais. Les traites o bazo trahir na ba Rwandais. Homme congolais. Batu bazoyi bandenge balingi. L'État n'a pas existé. Et le régime Kabila n'a pas arrêté. N'a pas arrêté du tout. N'a pas arrêté ses hommes forts. Boye Bisangaï, qu'est-ce que Kabila peut nous dire? À part qu'expliquer biso comment il nous a mené le Rwandais, bah memela biso ba Rwandais, bah memela biso ba sergent, il a tué l'armée, il a tué le pays. Mboke tika la personnalité ni. Qui respectait, qui ignore que les gens se faisaient nommer en passant par le Rwanda. Bah membre du gouvernement, bah responsable nyonso, bah zo le kana Rwanda pour obtenir des faveurs pour que baya konome ba una Kinshasa. Qui ignore ça? Et je vois les gens qui prétendent être là. Ça m'étonne. Ça m'étonne. Ça m'étonne. J'ai pitié, Yabat. J'ai vraiment pitié. J'ai vraiment pitié. Nous nous laissons distraire. Et on ne comprend rien. Tous ces gens, Babimi, Simisi, Saba, Koloba, Mikolonioso, Mutu, Tozonga 5 ans, Nassim. Tozonga 10 ans, Nassim. Tozonga 15 ans. Bokomona Bangote, ils étaient avec ce genre-là. Oh, Balobaka na Chiluba, on voula ou les la kaluma quoi. Naloba Nabino Tingakati sans iba journaliste. Pourquoi vous ne croyez pas? Avant que Kabila promette Kolo. Je vous ai dit que Tingakati est sans iba journaliste. Il n'y a que les gens. Oyo Bazana Misute Babundate. Qui prétend, c'est tout le monde qui dit aujourd'hui à Bunda Bunda. Au Bunda côté nini, ozalaki na nani, ozalaki na position nini. C'est pas possible. Je pense que plus temps ils ont qu'un plus ces bateaux se dévoiler. Nous venons, ba bête noire, nous devenons ba bête noire. Le lot, ba tu as quoi battre. Parce que dès que ba kosi, toye to télémisi. Bake ko sala marche babimisi e bembe yakala na lobi ezalo kuta ezala binote. Ba arrêter stratégie ya ke baba ndako yiba bibembe na ba morgue ba chaka makila na lobi yangote. C'est tout ce qui agite aujourd'hui les gens. Et le quoi ils ont agité ba toza mususuté. Le 4 leaders bake na Lubumbashi. 4 leaders wana bakutani na Lubumbashi. Na tunabino, ils se sont réunis autour de quoi? Quelle valeur? Batu baloba tellement que awade ko lobi ali ba pe $600 bo finga ba fingi. Yo tanga soki otangi les airs 10 fois okozwa mbongo to ko bana ko futa ya la feni. Je connais très bien. Les jours viendra ya kemuté mekosuka. Mkolo moko akole. Naza mutu bachaka na ye tembete et vous savez. Vous le savez. Bachaka nanga tembete. Biso ngai villageois de mon état. Na suki sabatu bacha munoko belé et vous le savez. Des fois, force de se taire, c'est parce que nous négligeons. Et vous savez que je connais. Naebi. Ne me poussez pas. Ya kokoma esika wana. Tozo la campagne ya. Campagne ya.
Ils se sont réunis autour de quoi? Matata Ponyo Mapom, Martin Fayulu Madid, Moïse Katumbi Chapwe, Délice Sanga Yipung. Basangani autour de quelle valeur? Nalobito Ken, Tokota. Nani akotike la nani? Martin Fayulu akotike la Moïse Katumbi, to Moïse Katumbi akotike la Kondimela, akondima kotike la Martin Fayulu Mbalami Bale. Je posais la question. Parce que l'enjeu c'était autour de ces deux personnes. L'enjeu était autour, sur les quatre, était autour de ces deux personnes. Papa Tchelanga élément ya Martin Fayulu m'a dit, tout développé. Au Tchelingana commentaire na oka ndenge balekiseli yango na France 24, to cha yango ndengwana. Na conclusion na ba. En République démocratique du Congo, le parti de Martin Fayulu ne sera pas candidat à la présidentielle. Son leader l'a annoncé ce lundi lors d'une conférence de presse à Kinshasa. Il y dénonce entre autres le manque de transparence du processus électoral. Notre correspondante Aurélie Bazaraki-Bangoula, présente à la conférence de presse, revient dans le détail sur les motivations de Martin Fayulu. C'est un nouveau coup de pression de Martin Fayulu. L'opposant a annoncé que son parti ne présentera aucune candidature à tous les partis des élections. Une annonce faite devant les cadres de son parti, SID, et une poignée de militants. Alors au sein de son parti, le ton s'est durci il y a un peu plus d'un mois, au lendemain de l'audit du fichier électoral réalisé par 5 experts recrutés par la Commission électorale nationale indépendante. Martin Fayulu estime que cet audit est biaisé et que le fichier électoral qui compte plus de 43 millions d'électeurs est faux. Au regard de la gravité de la situation, nous disons non à une parodie électorale. Nous annonçons à l'opinion nationale et internationale que nous avons décidé de ne pas déposer les candidatures de nos membres à tous les niveaux des élections, tant que le fichier électoral, c'est-à-dire la liste des électeurs, ne sera pas refaite dans la transparente et auditée par un cabinet extérieur compétent à la matière. Au mois de mai, avec 3 autres leaders de l'opposition, Matata Ponyo, Moïse Katumbi et Délice Sanga, Martin Fayulu avait déjà appelé à des manifestations à Kinshasa pour dénoncer un processus électoral qui manque de transparence. Cette fois-ci, il va plus loin et appelle les Congolais à se mobiliser pour empêcher la tenue des élections. Alors il faut rappeler que le camp de l'ancien président Joseph Kabila était le premier à boycotter le processus électoral en cours. Une attitude jugée irresponsable selon un membre du gouvernement qui explique que l'opposition se satisfait, je cite, dans une attitude d'opposition systématique sans évoquer des questions de fond. Et puis sachez que Moïse Katumbi a annoncé par la voix d'un de ses porte-paroles que son parti présentera bien des candidatures aux élections générales prévues en fin d'année. Voilà. Avant que nakoka ko analyser na lingina expliquer mon élément wana balobi que Martin Fayulu Madidi a déclaré que Bakotika, pour la journaliste qui a introduit, alobi a présenté candidature na yete na présidence. Alobi a déposé candidature na présidence te. Mais na corps ya élément balobi à tous les niveaux Martin Fayulu alobi bakotika ba candidature na bangote. Ni yaye, ni ba candidat député national, ni ba candidat député provinciaux. Akotika te ceux qui balingi ko revoir te makambo affiché électoral ainsi de suite. Mais journaliste bakena commentaire alobi que Martin Fayulu a rejoindre position ya FCC ya Joseph Kabila. Alingi boyoka bien. Monsieur Tambouete Azoloba, c'est l'élément que je viens de vous mettre. Martin Fayulu a rejoindre position à FCC à Joseph Kabila. Et Nasuka, journaliste, annonçait que aussitôt il y a sali déclaration, Olivier Kamitato a réagi à l'objet que Bango, Bako Kendeti, Nasuka, Bako déposer ma candidature na Bango à tous les niveaux. Ensemble pour la République. Les deux grands
figure ya G4 wa o bazalaki lokola bazaki liboso moko alobi akokende te mosusu alobi akokende. Je me pose maintenant la question, que deviendra le G4? Autour de quoi ils vont encore se réunir? Manifestation il y a samedi bako sangana pour réclamer quoi? Parce que bazo au Canada il y a eu divergence d'opinion. Ce qui bazalaka organisé vienanga Martin Lingati lobates sans que bayo kanana baninga, parce qu'en politique on perd toujours quelque chose pour na faire marcher groupe. Je n'apprends personne. Mais ndenge balobeli oya uchi koloba oya lobi, vous sentez que bayo kana kite sote baswana ki avant kala mingi te komona ba militant na bango oyo attaquer oyo afingi oyo bazandengwana bakobana kofinga na ndenge bafinga na kilisusu. Oyo Bible lobaka ke tika bango nzamba akopose bango moko bakobanda koswana entre bango. Maintenant, qui va accepter la position de qui? Makambo akoboyi côté élection, vienanga Martin. Aza vienangai, aza mukolo. Na pesa kaye kaka respect. C'est mon vie na benga kaye ka vienanga Martin Fayulu. Na ebité. Combien de politiciens bakondima ba vande la yo pembeni na yo pendant 5 ans? Bazaba député te baza eloko moko te ba mataka ba kitaka na ba chaîne wana moko soki azana $10 na yaki apesi na journaliste, après journaliste akomi kotima ye wana pesa $10 wana pesa kate. Combien qui vont accepter de rester là? Bako banda kobima moko moko. Ils vont chercher où se positionner, postuler. Voilà l'analyse que Moïse a sali à l'obité. Ce qui n'a pas dit que ça, le Gambo n'a pas dit que l'angamo. Batumisu ba l'obité. Martin Fayulu a l'obi po. Le kola Moïse ango mutu apesa kimbongo ya campagne. A l'obi ngaba ambition za yangai. Et kazo mona possibilité te ya kozwa mbongo. C'est presque $2 millions. Pour aligner les candidats à niveau, il y a des députation nationale, provinciale, municipale et locale. $2 millions. Bongo candidat, tu es chef de l'État, campagne naïe. Il y a ceux qui pensent que c'est ça. Kalobité. Ngai nazo kokako. Kokota makambuana te. Ba mususu pe balobité. Moïse Katumbi muto. A piéger, à rouler, à simbi touche. Martin Fayulu, mon vieux, fera un pas en arrière à l'obake. Tema kamwana na l'obake angote token. Qui va rejoindre la position de qui? Mais au cas où il revenait, quelle sera sa crédibilité dans l'opinion? Il sera en face, soit Yakobomba crédibilité na yatikali sur cette position-là pour attendre 2028, soit à Sali. Marche arrière, oyoko bimalokola un inconstant. C'est ça. Siko tokende siko na sens ya kolobango ya alobi. Tomoni logo ya Lamuka, je pense que la régie va me remettre ça. Ngai tangu na moni na bandi komitu na nabi. Non. Vienanga Martin, yete azokamba Lamuka. Le coordonnateur ya Lamuka en exercice en fonction, c'est le professeur Kalel. Et mon vieux Martin Fayulu n'a aucune qualité, aucune fonction au sein de Lamuka. Oh, il y a obédience. Nazolo bela makambo ya Lamuka ya mujitote. Oh, il y a ba pesa prof Kalel. S'il y avait une position, il y a ça. Tout ce qu'il fallait faire, c'est quoi? Et là, qui a que professeur Kalele, Oyo Azali, coordonnateur ya Lamuka, a levé option au nom du groupe. C'est la logique. Mais awe mwana ni lokola kaka, prof Kalele, aza, mwana moko boye basimbi sa petit simbelanga, soki na linyi kozwa bor nanga na zu bor nanga. Kalele, c'est un grand professeur. Ngai, bazo tangi sangai et pas ba prof Bongeli.
Le prof Bongeli, c'est un vieux. Il a totalisé, je crois, 40 ans depuis qu'il est professeur. Il nous disait un jour dans la salle que moi, on m'avait demandé de m'attaquer au prof Kalele, ko sala na ye débat, na pe perdre comme aza sociologue, ngana sociologue, na lobana bango keso ki ko bengananga bo bengananga. Je ne peux pas l'affronter, mon maître. Kalele n'est pas n'importe quel professeur. Oh, il est le commis. Donc, bon, si monsieur, ceux qui m'ont aligné telemi, au nom de qui? Ogoloba Eliezer wana etalio, etalinga teme, tozo analyser. Bolimbi sanga ki villageois. Papa, tselanga na nonze mbonanga wana. Ekitisa mutema. Nalingi bafinganga lisute. Tselanga yango, tselanga kamonze mbwana. Ayo, tozo misabo indeni. Allez. Il fallait doser un tout petit peu. Hein? Doser un tout petit peu. Mon vieux Martin Fayulu Batounie, alobingani naza opposant sécurité, kolobaki naza opposant ezalo kola ya gagné qui élection, nga naza résistant. Balobi mais wana Kabila mutozo utile. Non, si Kabila veut nous région. Mon vieux Martin, okozalaka l'aise. Batu bakolobananga. Eliezer tangu Félix asalaki FCC cash. J'étais dans l'opposition au sein du Parlement. L'Assemblée nationale Botuna. Na époque ya FCC cash, j'étais opposant. Parce que je me disais, mais Tokotel en a qu'est-ce qui va nous mettre ensemble avec eux? Okolobananga, union sacrée. Yango moni nazamu to union sacrée. Union soboya kae. Nous sommes basés sur des valeurs. Vous trouvez normal? Même chaîne internationale, Bazolo Bake, Martin Fayulu a lundi position ya Kabila. Et aussi ceux qui basanganaka, na biloko na bangwana, ceux qui bloquent nini basalaka. Na tunaka, c'est Kabila qui peut accepter d'être en dessous de mon vieux Martin. Ou bien Kobime sa carte na un chef, c'est un chef de l'État. Donc, il y a Vandi Bouye, vient Nanga Martin, ceux qui a moni. Et vieux Martin, ceux qui y a vendu, Kabila à côté à télé. Quand on habite ceux qui va valer rango, tout ça là, on est. Ceux qui tout ça là, on est. Quand on habite. Nous restons dans la distraction. Oh, cet élément n'a pas côté la dynamique coloniose. Pendant que Bamoussou va réfléchir, Bazo Luka commence à se développer. Bisoka kofinga na nakobin. Papa tselanga cet élément. Pendant que le monde avance, pendant que l'Europe émerge, pendant que l'Amérique triomphe, pendant que l'Asie se construit en Afrique, les Noirs dansent. Oui, ils dansent, ces Noirs, ces bons Noirs fabriqués par la colonisation. Pendant que les jeunes Européens lisent et écrivent des livres, pendant que les jeunes Américains créent Google, Facebook, Microsoft, YouTube et vont sur la Lune. Pendant que les jeunes Asiatiques fabriquent des missiles, des smartphones, des voitures, en Afrique, les Noirs dansent. Ils dansent dans les églises, chantent pour louer Yahvé, Allah, Elohim et d'autres dieux qu'on leur a imposés et aller en boîte de nuit, ceux noirs, pour la plupart, ne songent à rien sauf à danser. La nuit est faite pour dormir, mais les Noirs dansent au point d'oublier le travail de demain. Pendant que les jeunes Chinois viennent envahir l'économie africaine en occupant tous les secteurs pour faire fortune. En Afrique, les jeunes fuient l'agriculture, l'artisanat et l'élevage. Ils rêvent des bureaux, de la fonction publique, de l'Occident, de gagner à la loterie, mais en attendant, ils dansent. Oui, ces Noirs dansent. Ils dansent la danse de leur déchéance.
L'émotion est noire. Pendant que les jeunes occidentaux crient des ONG internationales pour se développer, ces noirs dansent pour finir le lendemain dans la famine, pour enfin se laisser duper facilement par la politique et s'entretuer et laisser la place aux jeunes occidentaux venir avec leurs ONG pour voler nos richesses. Ces noirs dansent et boivent dans les... Voilà. Voilà. Pour preuve, Tchelanga, ce jeune garçon qui danse très bien. Bo Tchelanga yetangwa zobina. Bomona comment petit wana zobina. Omoni degré à Kobina. Mais t'as la pembeni ya place mwana wana zobinela. Papa zongi selanga mwa image wana. Okomona Congo, okomona ke mwana wana yaki pona kosala kama musala, atiki kosala bandi Kobina. Muto akozwa note pona tanga boy. Akotika mbala moko azwi telefone bandi kokota TikTok, akoti WhatsApp. Biloko nini yango azolanda. Eloko amalongeza te. On est distrait. So qui to silisi Kobina to melito qui to sisi komelana Kobina et sili to bandi ko finga. Eliezer yo. Elona tie la bino bomona nanu batu degré batu bazana ba paquet na ndenge bazo kanelanga botala so ki nzoto ango nzoto bazo salela bazo bengela batu bauta lokola moto za so ki ndenge nini moi je me demande boka na biso tozana posa ya ba trophée ya ba sportif na ba nini botala papa oyo bochela kinga te bozo chela ngaka mama oyo soki azaji kolobela soki na salon na ye soki wapi ngana habité heureusement que longi na ye quand même bato ebele bakoyeba bayebi yeke tozana elombe ya mwasi azoluka kobetaka bato nyonso na poto bochela ngana nubandeko wana bazaki koloba soki na butu bataillon Front Populaire kuna lobby na Belgique bana Liège bomema ngambu te luka play soki ntaba wana solusi batu akotisi ba virus na ya microbe na mitu ya bandeko na biso na diaspora bana Liège bomema ngambu ingeta yangwana na eko belela na bana tout ya Bruxelles Liège Anvers Hollande bandeko bazali nzinga pe ba membre ba cadre nyonso tout ya bataillon Front Populaire Belgique Luka Play ndeko Ita pe ba ndeko nyonso tout ya ba combattant o ba na Belgique to lingi bino tout moko na lobby le 18 bokende pona ko traquer Eliezer Tambwe mwana ya ba Ugandais oyo ayaki bongo na Roger Lumbala po telelo ba meka kozwa peuple congolais na otage ya ba Rwandais na yango bandeko oyo nyonso tu ozali njinga ya Belgique toliki to mona bino mokolo ya lobby bino nyonso tu bozala bongo na Liège au nom ya bataillon Front Populaire biso tozana poto to mona lobby bandeko ya Belgique oyo tout ami bengami mobundeli mboka to mon action ingeta voilà donc toute cette mobilisation là tala mutongo sans paquet abunda kanaï yoka batu botika misala na bino boke ko luka monsieur Tambwe na Liège de ba kangelinga place ngo na zalaki yeah. Et loko yati ko pesa ba capable kanda et puis les capables ont réagi. Vous allez bande
Bon patienter tozongela ba image ya ba capable. Action commune pour la République. 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 Affaire chaud. Affaire chaud. Affaire Tokobanga Tokobangisa. Voilà, nous sommes ici pour soutenir notre parti, Action commune pour la République. Président Kobangate, Poto ezali à Bangote. Bango bazali papaya, bisobe tozali papaya awa. Bango bakoi kosala mobe côté na kati ya mboka bato. C'est impossible. Donc, etumbawana ya Kobunda, tozali na Belgique, bao bako kokende kosunga biso na est. Ceux qui ozali makasi, yako na tateni, loi ya ba réserve PC et a voté, yaka okende Kobunda. Awa biso ezali makanisi. Jalousie ezali mabe. Mwana mobali o kombo na ye mpoche. Azali ne motopamba, tomoni epe na vélo, tomoni epe tofinga nga pe na zambokatier. Tozali ambassadeur. Asololi malamo, alobi lolenge ya kosala yango, ezali bana diaspora, to sangana, to former société na biso na kati ya parti politique, toza majorité. Tomoni pe tokomi kokende na majorité, kala mingi te, parlement na ekozala rempli na ba député, ndeko hexe, ba mama capable, biso nyonso tokozala rempli. Nde toko changer mboka na biso. Alors ndeko Maboko ezalaka te yaka na kati ya parlement to changer pays na biso ata etumba boye ndeko pourquoi 4 personnes basangela moto moko soko za makasi yaka to bunanga na yo soki pe oleki ngai na kilo nako sepela te ata ba boxer ba bundaka te poids lourd na poids plus ezalaka te ata eleze wana bozo baki aye azalaka makasi ta bundaka te soki otie na mutu poids na yemoko boyebite donc tout ce qu'on peut vous dire Action commune pour la République et gagner Mokili Mobimba, Afrique du Sud, Australie, Canada, partout. Tozali na application même Tosali. Ceux qui ont na Android au fini, ACR, au moins que application bimi. Donc moi na mobile luana à convaincre Bisso, Nazali homme d'affaires à Bruxelles, 12 000 clients, JPX, merci. Nazali moto à Tanguy, Oxford. Nazali mais à convaincre un villageois, à convaincre un étudiant, à convaincre licencié, à convaincre nous sommes très contents d'être dans notre parti. Tozali Awa Ngambe ya Lukunga, Monsieur Jean-Pierre Tchenda, à Telemi, Bokomo Nabiso, na Maponami. Nous vous disons merci. Assez chaud. Assez. Tokobanga to Tokobanga. Est-ce que Tokobanga? Tokobanga. Tokobanga. Tokoye la bino ba technologie nyoso bomoni ngokande to ça boy, hein? Merci beaucoup. Bien que nga nazalaki d'accord te, mais ba capable wana balobi, jamais capable président, biso to kondi mate. Nazaka mutu ya kosala défi na batute, nazaka mutu ya kosala soki ndenge nini te. Je me bats. Je me bats. Je me bats. Je me bats lokola mobali, papa nanga ebanite. Tozo bunda lokola mibali. Naza mutu a famille connue te. Je me bats. Na soa na kana mutute, na finga ka mutute, ce n'est pas mon éducation. Je reste sur ce qui peut nous mettre ensemble. J'ai toujours prêché l'unité. Na la mukaki, na habite ceux qui régit, lobi ba tchela kingate, na lobaki ba tchela ngananu, ballon nangai, oh bien que, nani, ballon nanga ba tchela kingai, eza ba piango ya, Happy Father's Day. Pendant que bana nanga bazo tchela ngataka mwa ballon wana. Kuna bazo kanela ngai bo longwa bo kende bazo benga batu na mboka soki 4 mboka. Baya boko yako bunda na nani? Compétition zate. Mutu pa luka kabato ko bunda na bango ce n'est pas moi. Et qu'est-ce que vous me reprochez? Kapona lobby que je dois défendre le valeur de notre combat. Lisumu nanga yango wana. Babenyi ngataba. Et moko ezopesa biso toza batu ya modèle wana te na zo éducation wana te na zo éducation ya kofinga te ya mutema mabete yango tangu bino vous apprenez batu na bana na bino kofinga nous apprenons l'amour à nos enfants. Papa tselanga image ya nous vous aimons de Lubumbashi oya Guédali Tamboué. Voilà là où nous sommes avec nos enfants. Voilà ce que nous apprenons à nos enfants.
ya biso na banda kutosala ke compétition ya kosala malamu. Okomona madame alingi asala bolamu na salela batu boy. Mwana oyo nalingi na salela batu boy. Ngai place na saluaka. Pasteur Kabundi Walesa na mama Angèle. Nyonso tokuta ngo toliaka na bato. Tosala ka compétition na kosala makamwa malamu. Pesa moninga sourire. Nous vous aimons. Fondation Julie Kikanga. Donc, vous sentez qu'il y a une complémentarité, une compétition. Il y a kosala bolam. Pas ya koswan. Yango bozomona, le Congo en ébullition. Papa langana nubana wana. Nakasai boka. Boko kako yoka. Attention! Voilà. Bad no yo, bad no yo. Zoki c'est la gaba on a nusus. Show. Toko bandisa. Tozo bandisa. Mouva. Mbouva. Badi banyema. Jamais. Non. Yebisanga bako ina biso te ponani. Papa telanga nanu image à Kisangani Boyoma dans un quartier là où on prépare notre arrivée à Kisangani Boyoma. Capable. Maître Diem. Dieu merci. Ase ekambami na honorable Eliezer Tambwe. Yende alobela kibiso likambo oyo etali sardine ani ezokota ya mabe. Tokozala na ye awa semaine prochaine. Akoya bokoya komona ye. Député oyo alobaki ke sardine ani ya mabe ezokota na chopo. Maman Tala Mukolo parti oyo maître Diem azali. Voilà, tolobi boye. Tozoya kuna. Tobandi na koto oyo. Balobi Aser. Oyo papa na biso Diem azali maître Diem. Voilà. Oui, nous sommes capables. Oui, nous sommes unis. Oui, nous sommes en action assez. Oui, nous sommes capables. Oui, nous sommes unis. Oui, nous sommes en action assez. Assez chaud. Tchelanga Fabrice Banza na quartier Lubudi. Tozana commune Yangaliema na Kinshasa. Quartier Lubudi eza courant. Biso petang tokendaka tosololaki na mokonzo ya biso to tata na biso. Le capable Eliezer Tambwe mwana kolo lopango oyo kala mingi te na mikoleza koya awa bokomona ye na kati ya Lubudi. Akoya kosolola toujours na makambo wana pe akolobela makambo mosusu. Tozoyoka na malamu. Tokendaki tosololi na ye na sima ya kosolola na ye tobimaki na ye inde na bandeko mosusu awa tokendaki epa ya DG ya SNEL. Tokotisi dossier na biso pona makambo ya courant. Tobandi ko négocier. E mukolo yo DG ayaki kopesa biso rendez-vous. Po tokende kokutana na ye
tour ya mibale po tokoka ko développer masolo ya lubudi aye kokwela libakala balongoli na musala. Bozoyoka. E na minute tozali nanu batie DG mususu te ya SNEL. Moye to continue na dossier wana eza te nde tosali nini to stopper nanu. Tozozela soki batie DG mususu tokei tobimisi mikanda tolakisi ye bisika oyo tosukaki na oyo azalaki avant ye. Toloba bokanisa te ke na dossier ya courant na lubudi tobosani. Tobosani te toza kobundela yango butu pe moi. Nayebisaka bino malamu ete oyo eza na responsabilité ya l'État tokokete oyo eza na responsabilité ya l'État tokokende kotia pression epai ya l'État po l'État sala nini asala musala na ye. E oyo eza na responsabilité na biso biso pe tokobunda na ndenge na biso po tosala nini po tosala yango. Ba responsabilité na biso eza ete soki par exemple nzela eza mabe tokosala nini tokoluka moye tosombi basaki toluki ba jeune tosali nini tosali salongo tobongisi nzela. Toyaki lisusu awa balobaki na problème ya insécurité na kati ya quartier. Tolobaki tolobi lokola insécurité ezali tokosuka awa te tokokende koyebisa capable président Eliezer Ntambwe. Na sima ya koyebisa ye akolukela biso tokoyebisa ye ke akende pa ya commandant provincial ya la police alukela biso susi atachela biso susi ati na kati awa. Potozala malamu. Toyokani malamu. Na quartier nyonso bisika bozali esengeli la police ezala pona ko sécuriser batu. Nini oyo toboyaka nini? Problème ekuzwami awa la police il faut bokende koluka ekuna na prince na mbata. Yebisanga. Bande kunanga. Boye ndenge nini batu bakoyoka mutema mabete à l'approche des élections. Bazomi tuna bakobandela wapi. C'est comme ça que tout le monde attaquer là-bas, attaquer à gauche. Comment les déstabiliser? Nous resterons là. Boye banaza mutali munene ya kacha américain. Distraction mtu abimi kuna puka distraire ngana koso kipeka na oto zana sur terrain. Aïe. Tozana oya koso na terre on n'a pas le temps. Tout ça la compétition pona ko sala bolamu pona mboka na biso. Allez, mettez-moi ça. Proverbe chapitre 3 verset 23. Tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne bitera pas. Nous apprenons nos enfants dans Nzela Malam. Tangu batu bazobina, je vis même nos jouets, ma bina ya modèle wa. Nous dansons. Nous on n'est pas là. Tout ça pour notre. Tout ça dans la toujours qui s'abandonne na biso. Oui, nous avons la voix. Mutwakolo banaye, Nengazoloba. Président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Pasteur Godin Poi, a été notifié à travers un huissier pour une motion contre lui. Selon Batoumé Sousté, Tangoyoti, Angwatimi, Afrique du Sud, qui voyage ainsi de suite. J'ai tenté de l'avoir, je ne l'ai pas eu. Peut-être que je l'aurai. Ce que nous voulons, c'est que la vérité puisse triompher. La vérité. Ezali Kambuyamboka.
Soki gentini ngobila mbaka. Ndenga lobi ke ba koselie makambo. Soki ba koselie makambo. Bon, pourquoi vous levez les boucliers? Les armes, pourquoi vous les levez? Si nous tous, nous avons les soucis de servir ce pays-là, on peut résoudre ces problèmes, c'est simple. Mais le coup là, et bandi ko kende. Ko sala ndeni. Biso to kota la kaka. On va voir. On va voir. Biso to zakaka aser chaud. Aser liba. Tokobanga tokobangis. Aser toujours liko. Aïe. To prendre bana ko sala bolamu. To longwa na mutema mabe. Soki bolingi bosunga bana oya nous vous aimons. Ozomona ba action bazo sala. Wane zalu na Lubumbashi basali. Bokoki ko contacter bango na numéro plus 243 898 823 038 plus 243 89 88 23 038. Okoti kobenga obengi wana okozwa bandeko bana wana ya nous vous aimons. Bango soki opesi bango 100 francs bakosunga bana lokola bango. Ezana makila. To sala effort ya kusala bolam. Moi, je fais la promotion ya ba Congolais ou ba utaka diaspora qui nous reviennent na ba valeur moko boy. Oui, mina sala ka promotion ya JFM service depuis na yebana na ye agence na ye yango wana ezotelema. Na sala ka promotion ya solidaire optique la diaspora mwana mobali wana Michel Akena France. Oh bozo ka bazo kanela biso. Alibi mayela mindele. Ayenango misu nangana ba glace nanga yo. Ba simba ngone États-Unis. Mais tango ba yeko simba ngona Kinshasa na solidaire optique na pema nanga. Pas lunette ya mukusa. Awa ba oba tretakan na poto na France. Oba tu balandaka. Mwana mobali wana zo memaka bango na Kinshasa. Ba yeba traiter bato. Pas question à que voilà le valeur que nous avons besoin. Na ce qui c'est mission. Tozana posa ya ba valeur wana. Bobo sanate ko TikToker ko tapote ndenge bazoloba. Na ko s'abonner na compte na biso ya ndeko Eliezer na TikTok. Ko s'abonner na ndeko Eliezer na TikTok parce que tokoti wana pona to sololaka. Ndeko Eliezer wana compte nanga. Au s'abonner, au partager, au bengi batu ba s'abonner to sololaka, c'est qui est sérieux. Les Congo nous dépassent nous tous. Un jour, M. Tambwe mourra. Un jour, yo peut okufa. Mais qu'est-ce que le Congo retiendra? Kake, wana boyebiye, hein? Azaka kofinga batu na poto. Wana za te. Bitumbango to bundawa te. Papa tchelanga na nous parcours na biso. Moi extrêmement ko ya combat. Mutu na mutu a publié pe ya ye image ya combat ata na Facebook etondi. Obimisa ba vidéo. Oui, dans l'équipe à mon combat.
je défendrai les valeurs de notre combat. Martin Fayoulou azotalisa bato ke mokolo tokozwa pouvoir kodécorer Eliezer. Yo kanisa alobaki na sentiment mwana okolo lopango Eliezer Tambwe asali makambo mingi mpona mboka oyo. Bato oyo tokodécorer lobi mpona démocratie ya mboka oyo kobima kotangaka bakombo ebele bakombo mosusu boyeba Eliezer aza na kati wana ndeko ya moni pasi babeta ye tokokende bamarshe bakanga ye baboma ye bakamera me ndeko azali kaka na kati ya etumba ya mboka auti kobima na boloko awa bakoseli ya bakambo losambo ya bana ya Congo nzambe andimi yango abimi ye wana lo contredire ye et nous soki ozomona bazomemaka biso epa bacombattant eza elengi ya komema biso te. Il se retrouve à nous, tous les combattants. Moi, j'ai rencontré les chefs de l'État dans les combats. C'est pourquoi toutes mes photos avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce n'est pas dans des salons UP, c'est sur terrain. Et moi, Namboka Félix, réaction à chaud par rapport à l'événement et à Sikoyo. Non, réaction ezali à Kanda évidemment. Na uti koyoka ke babeti ndeko moko masasi awa azana komoni bon il y a que la colère na lingi koloba mingi te je préfère me taire parce que na ba circonstances aboyé on a souvent manqué de contrôle alors na lingi te. Ça, c'est nous sur terrain. Lisa, c'est les cailloux dans Moutoubo. Mais cet homme fait quoi? Dans le parlement de Pita Salakanine, Papa Tchelangaï, moi, résumé de ce que nous avons fait. Merci, honorable président, honorable membre du bureau, estimés collègues. Parce que tant autres il y a une motion, et que Sungayo, honorable président, pour que vous se déplacez. Mais tu peux dire parole, le collègue. Yango Zolo, Sakula Toka. Awa libanda, honorable président, ce qui obimi, nzela ya kukende esate. Mbula oyo muke ebeti na Kinshasa, honorable président, ce qui otali awa roboti na loketu ya robot, moyen ya koleka esate. Honorable président, ce qui omeki kokita na wileri pour que okende na ville, kobanda avant comme food market, ti o kitikuna moyen ya koleka izate maiti na luketu mitu kezo lekate soti olongwe wana honorable président okei na 24 net toujours s'engager toujours vers la ville moyen izate honorable président na boulevard du 30 juin devant chancellerie des ordres nationaux mai etondi na ndenga kosakana te parce que tomoni ya liboso batu balamuki babandi ko buka ozala na mikanda te bazo buka mais la solution est honorable président conséquence même Gombe zalaki ko inondé te pour le moment ezali ko inondé honorable président parce que la manière dont balabala ezali ko inondé ezo prouver un batu bayebi kaka ko buka
mais bayebi ko curer ba caniveau te. Même quand on cure les caniveaux, bako tirer ba caniveau batiki busoto wana et kondisi lisusu nzela honorable président. Na suka nango ezongi na kati wana. On dépense doublement les moyens de l'État. Les autres à la côté ya Pullman. Batongi ndaku presque na makadami. Avenir Kassavubu wana tile lo mutu keleka kalisusu te. Mais on se pose des questions sur les embouteillages que nous connaissons. La conséquence, il y a une ville abandonnée, une ville auto-évitée, batubazo salanini, et que biso ba élu. On se demande ce que nous pouvons faire exactement par rapport à nos compétences dans le gouvernement provincial. Tozali ko subir yango biso nyonso. Sonyezo sala, c'est quand on filme ici, on prend le palais du peuple, o biso tozo sangana ka mikolo nyonso. Soki obimi akomona ba bitu ka misusu kufi wana. Nzela moko tolekela kaka yango. Nous en souffrons souvent et nous demandons votre intervention, honorable président, si une solution peut être trouvée pour la ville-province de Kinshasa. J'ai dit honorable président. Merci, honorable président, honorable membre du bureau, estimés collègues. Je demande encore une fois de plus, honorable président, de m'exprimer en lingala, si vous le permettez. Ok, autorisé. Merci, honorable président. Ce qui n'a eu parole, c'est parce que j'ai estimé qu'il y a des choses qu'il fallait quand même fixer. Il y a Liboso. Est-ce que le député a droit d'interpeller le mandataire Toté? Est-ce que on va interpeller Azana droit à couper sa réponse Toté Azana? Est-ce que Tozana problème y a courant na Kinshasa pe na Congo Toté Tozana problème? Il ne faut pas tobima awaneti tozo jouer na chauve-souris. Bato liboso babimia au chef de l'État lokola uti konomé yé ainsi de suite. Bozo kateke bazo kanga batu na la police parce qu'on a falsifié. Ce n'est pas parce que Moutouba nommé n'est pas chef de l'État, n'est pas l'ongoli prérogative et à contrôle. Il y a interpellation. Tout un problème, il y a insécurité. Makassia wana Kinshasa. Nazo tuna honorable président, otune langa, monsieur le DG. Na Kinshasa, combien il y a de départ unique to zalaka nango? Et puis, ba bénéficiaire, il y a de départ unique wana, eza banani. Kobanda bachachi ye wana tilelo. Akoti ko yebisa biso combien de compteurs à placer? Nini esalaka na Kinshasa que ceux qui matchent ezali bakokata courant na population nyonso batikeli batu moko boyi nini esalaka yango. Honorable député et chers collègues, na lingina tuna lisusu na monsieur le DG de la SNEL nini esalaka que ceux qui bakati courant de l'estage ezali bazuma mbongo muke bapesi muto SNEL courant ezonyi nini esalaka. Honorable député et chers collègues, na lingina tuna encore na DG Bajan Yasnel basala kamusala nini parce que la plupart des quartiers tozakana ba petit moko boye baya ko dépanner azobenda vie au pesi to kobede la yo ligne boye e uti boye ye boye Bajan Yasnel ezalaka basala kamusala nini na ba partenaire Yasnel ba congolais depuis que ye azawana acha futi ba tu boni tantôt totika ye alikamunini atoko boma mutute tokolongola pe mutute. La conclusion viendra de notre collègue Boukas. Je vais vous démontrer quelques éléments. Ces documents, 60%, soit 26 millions, seront payés directement au compte recette SNEL. Toye Awa, les 26 millions payés, pour a confirmé, il y a Liboso Alobi seront payés Bakofuta. Nasewana a confirmé que Basi Bapesa Kibango. Si vous avez Bakofuta, to Basi Bafutaki. Merci, honorable président. Honorable président, permettez-moi de parler en lingala parce que je suis à l'aise en lingala, honorable président. Honorable président, honorable membre du bureau, estimés collègues. Boyebi, il y a peu, le président de l'Assemblée, Alobana Bisso Awa, chers collègues, quitter les groupes armés. Tout le monde a une blague, mes collègues, Nabiso Misusu Baya, comme menacé président Awa. Les lotos commis, est-ce que Bozomo n'a que l'insistance Oyo elingi kosalema ya ketolo baka est vraiment une décision ya côté kakabande bisika bande komisusu bazali ko dépendre. Combien basi bazu motion d'information ya kolobela biso oyo balingi balobela kaka awa pour que tobimisaka ba makam. Honorable député, chers collègues, vous allez constater que insistance ya ko dévoiler pour que tozo akamakambuno stochaka sur les réseaux sociaux
il y a un objectif d'affaiblissement de notre armée. Depuis un certain temps, ngai na mitunaka, banani babomaka na est. Est-ce que zabangelo bakitaka babomi bazongi lola? Bao babomaka na est, bazali kaka awa bisika tozali awa. Et comme vous savez, chers collègues, depuis des années, ezana batu baboma na simako boma baye kozwa ba fonction na Kinshasa. Et nous devons nous lever comme un seul homme. Aujourd'hui, chers collègues, Kolobake, tout débattre de la question sécuritaire, parce que Excellence venait de parler. Quelle est l'information que vous voulez ajouter au Bokoti Kolobate pendant que nous sommes avec vous? Il y a eu plusieurs choses qui vous ont été demandées. Il n'y a que celui qui a les informations sur la question de l'Est Ayakopesa, Mutoyakopesa Yangote. Par contre, tout le monde va venir Kokanga, Moko Nabino, Kalami Teba Kokanga, Beba Misusoa. Honorable député, chers collègues, ça m'étonne quand ici, bon, quelqu'un a dit qu'il y avait l'opposition. Non, il n'y a pas d'opposition, il n'y a plus d'opposition dans cette salle. Pour preuve, Moutoubanoumaki n'est pas chef de l'État par ordonnance présidentielle, a été plus défendu par cette fameuse opposition que par nous-mêmes, de la majorité, chers collègues. Voilà pourquoi, chers collègues, quand il s'agit de la question du peuple, on parle moins. Quand il s'agit des questions, intérêt, ils insistent. Je propose et je soutiens la motion. Honorable président, honorable membre du bureau, estimés collègues. Honorable président, honorable membre du bureau, estimés collègues. Je vais aborder la question numéro 6, le point 6, en rapport avec les contrôles parlementaires. Honorable président, nous sommes quand même un tout petit peu inquiets, dans le sens où Tolobaka Nyonso, mais des fois Tobo Sanaka, ce qui est plus prioritaire. Nakatia contrôle parlementaire, ou Kolobango, honorable président, ba collègue ba uchi Koloba Awa, Seni est opposé problème, enrôlement, batu banrolé, batouté, mais honorable président, tozana ba compatriote ou ba moni ata possibilité à comment la machine ou anate pour se faire enrôler. Honorable président, nazo proposé que la priorité de cette session, que ça ne soit pas Kobenga Seni Aya Awa, honorable président, que ça soit une plénière qui sera consacrée à l'évaluation des accords que nous avons signés avec d'autres pays, tant sur le plan économique que sécuritaire, honorable président. C'est notre pays qui est en danger. Les élections, nous allons les organiser parce que le pays existe. Sans l'existence du pays, les élections n'auront pas de sens. Totika Kozalaka ba égoïste à réduire le Congo à Kinshasa. Je suis élu de Kinshasa, honorable président. Mais Nganazo Lalate, parce que les accords qu'on a signés sur le plan militaire, Toyebite, Lelo Nambo Kanabiso, Toyebite Nanazana Kati, Nanazo Kota, Nanazo Bima. Fonctionnement Moko Ezali pour affaiblir, même d'effort, notre armée est en train de fournir, honorable président. Ce qui tozui en priorité, c'est l'aspect sécuritaire. Tokozwa Kanin, même Awa, na ouverture de la session, au PCBiso, ba précision, même na Kinshasa, Awa na Maluku, Batu Bazakuna. À ce stade où nous sommes, c'est cette population-là, Bango Bazaba Touté, Otokenda élection, Yumbi Ezalakate, Beni Ezalakate, Boutembo Ezalakate. C'est comme si on ignore totalement l'histoire de notre pays et ce qui s'est passé. Ici, il s'agit d'une guerre d'agression, honorable président. La situation sécuritaire, c'est la priorité des priorités. Si vous donnez trop d'importance aux élections, moi je donne trop d'importance à la situation de notre pays et de notre patrie. Je l'ai dit, honorable président. Awa kaka na session. C'est un parlementaire de Boumé Tambo. À Longoli Batou complexe et à Kolobaka français. Comme si on ne s'adressait pas à Bapaï. J'ai été élu à Kinshasa. Je m'adresse à ma base. Nous ne sommes pas allés blaguer. Nous connaissons le pays. Et nous savons aussi comment le défendre. En toute sincérité. Payamute mama. Bande konanga nazo suki sawana pona lilo. Bobo sanate tous les capables échanges patriotiques ya kafu kafu ce samedi. Il faut qu'on comme avant. Pona ozo place ya bien.
Parce que le kola to bandaka 9h, okoya okoma 9h okotikala kuna na cabine na kasabu musika soit kuna na di marché. Tous les candidats, vous êtes invités na ba base na bin. Tous les responsables, capables secrétaires nationaux, capables secrétaires généraux, na ba douanaye. Tous les interfédéraux, na ba fédéraux, vous êtes attendus. On va procéder à des vérifications. À Serchou. Allez, tomonani. Bobo sanate ko TikTok ko like na TikTok tozawa. Honorables députés et sénateurs, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues du Grand Kivu, quittez les groupes armés, je vais le dire.